kolala kolamuka eza activité soki tolamuki na ntongo esengeli tokumisa nzambe tonetola ye tosanzola ye mpo ete azali nzambe malamu oyo abateli atomboli. Chaque tongole tolamukaka pesa nzambe merci kumisa ye netola ye tika journée no na maboko na nzambe tika bana na maboko na nzambe tika mobali pe mwasi na maboko na nzambe bima tambola pe zonga na kombo na Yesu. Alors toza déjà na kati ya petit déjeuner émission na bino bozo zelango bozo sepela nango pe chaque jour sango ezokende ndeko kende esengo pe esengo kaka na kloba na bato ebele baolanda nga Facebook na nga na yebi te soki eza pirate soki nini me na kozela ingénieur ya kotala yango mpo namoni neti ezofungwama te donc bokeba soki bomoni ndenge wana seke bapirate nga parce nga bapirata nga toujours bato bakanisaka ke Facebook nde moto esalaka ke bato balanda nga mingi or so bopirate Facebook mais YouTube ezocontinue mpe na bagroupe bato babanda otala na bango kaka donc basalaka ndenge wana mpona kostope ndenge bato bazolanda nga donc na mesala na bitumba vi na nga mombeza bitumba na kamwa na nga te ke na ntongo nalamuka eloko ya sika ebanda. Alors ntongo nyonso tu soki tolamuki nalobaki toya na ngonga oyo nzambe azoluka baadorateur en esprit et en vérité. Kozala adorateur en esprit et en vérité ezali ntango olamuki okumisi nzambe olobi nzambe natondi yo nakumisi yo ndenge nalamuki na ntongo boye ezali grâce nazomérite yango te eza mpona mayele na nga te eza mpona monene na nga te to mpo na molai na nga te mais ezali mawa na yo opesi nga grâce yango nazokumisa yo merci mpo obateli nga. Alors soki olamuki ozalaka na bitidi ya kokumisaka nzambe na baoyemba koyemba ezali kosambela mbala mibale toyemba na nzembo oyo yawe 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 yo nga nayembeli yo nga nakumisi yo yawe nga nayembeli yo nga nakumisi yo nga nayembeli yo yawe oh yawe 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 yo nga nayembeli yo nga nakumisi yo yawe nga nayembeli yo nga nakumisi yo nga nayembeli yo oh yawe otinda proverbe ya te ya liloba na yo kati na diaspora na Congo oh yawe otinda proverbe te ya liloba na yo na YouTube pe na banete papa oh sala 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 na yo yawe obongwani te obongwani te obongwani te obongwani te yawe oh yawe otinda proverbe te ya liloba na yo na mikili papa oh yawe otinda proverbe sakola na internet bato nyonso balanda proverbe sala na yo yawe sala na yo yawe obongwani te obongwani te obongwani te obongwani te yawe sala na yo yawe papa na libota na ngai sala na yo yawe papa na ndako na ngai sala na yo yawe papa na bakongole nyonso sala na yo yawe papa na bakretien nyonso esika bazali yo papa oh yawe otinda proverbe 31 te ya liloba na yo kati na bitumba butu pe na moyi oh yawe longola nga na Congo na te ya liloba na yo kati na Afrika yawe papa oh sala 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 na yo yawe obongwani te
obongwani te, Yahweh, Yahweh. O sala na yo Yahweh papa e. Na mboka oyo toza yo Yahweh papa e. Na bandako bato bazolanda biso sala na yo Yahweh papa e. Bisika nyonso basambelaka sala na yo Yahweh papa e. Bien-aimé Nzambe esengeli asala esika nyonso bazokumisa ye alobi esika mibale misato basangani soki babeleli nga nakokita nakosala. Tozosangana ebele me Nzambe aza te. Omona bosangani ebele bato songi na bato songi Nzambe oya ndeni. Bosangani ebele ba ekobiste na ba ekobiste Nzambe oya ndeni. Bosangani ebele bato oyo bapumbwaka na butu bango na bango Nzambe oya ndeni. Bible elobi esika mibale misato basangani na kombo na Yesu. Sorry, na kombo na Yesu. Soki bosangani na kombo na Yesu, Nzambe akitaka pe asalaka. Alors lelo na zana mwa message mwa kitoko ekozala ba révélation makasi pona bomoi na bino. Nazozwa Bible na tanga. Tozali nanu na Apocalypse 21:2. Ezoyebisa biso makambo avant na kota na ba révélation. Apocalypse c'est pas n'importe qui a fongola yango parce que ezali muselu na muselu. So za na molimo na Nzambe to meki Apocalypse ekoseluka yo ekomema yo. Apocalypse 20 premier verset au deuxième lobby. Puis j'ai vu descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Il s'assit, il saisit les dragons, les serpents anciens, qui est le diable et Satan, et il les lia pour 1000 ans. Il les jeta dans l'abîme, fermant et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduise plus les nations, jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Il faut qu'il soit délié pour un petit temps. Avant cela, o eza finalité ya makamu. Tango Yesu akozonga, bakokanga Satan le dragon, pona 1000 ans, Jésus a régné na mabele en astera 1000 ans comme roi des rois. Mais au préalable, il faut pas délier Satan batika ya sala. Satan yebi ki aza na temps ebele te. Satan aza riseux, aza très malin, azo rôder tout autour na biso. Alors comme Satan yebi ke Yesu azoya, aza na temps mingi te, Satan akoti na bandako na biso na niveau moko impossible. Lelo nazo parler bino sur la marque de la bête dans les jouets des enfants. Mokoloto na Satana kati na bisakeneli ya bana. Mo Kristo azali mwinda. Mpole e yaka toujours pona ko boma molili. Ndenge Esaïe 8:2 lobi. Elobi la lumière régnera toujours sur les ténèbres. Les ténèbres ne régnera jamais sur la lumière. Bana na Nzambe bazali bato ya miso nga miso efongwama bato ya révélation. Mais lelo oyo nazo kamwa bato babi ba bato na Nzambe so inatali tout tourne pembe na bango bazomona basini bazomona makambo mais miso za kokanga. Lobi na bisaki bino ke soko fongoli Bible avec un pasteur aventurier et bomio miso. Soko fongoli Bible avec muto azana molimo e fongoli miso. Diable azali na bandako na biso ase akoti. Muto aza mayele na ngonga oyo akolinga kotalaka télévision te. Parce que télévision ezali sika diable azo agir. Et sika diable azo exposer pe azo séduire bato ebele. Quand on parle de la télévision, bazo de la réseau social, internet, Facebook, YouTube, tout. L'ère internet et à la raté, c'est pour moi déjà pasteur bolumbu na banda kuna bino.
mais lelo o bozomona makambo nyonso ezosala na kuku ezobima na poisa. Nzambe azobimisa ba faux serviteur na poisa po bino bofungama miso. Po aloba ngo bien vrai serviteur na faux serviteur okoyeba bango kaka na misala na bango. Aloba amoni vraiment muto abulumbu azo se masturber na WhatsApp ou bien na Skype yozo ndima olobi za montage. Est-ce yo so mona montage ya ndenge wana esala ndenge wana muto atikali bilamba mututi koto nyonso to basala montage. Il fallait ko sabino kutuke eza na nga te bazui sozi na nga lipasa na nga bien muto akoka na nga mais yazo le bezar yete bino pe bondimi. To komi na ngonga o diable azo sala mais diable azo sala beaucoup plus na wapi muto akolandaka TV banda tongo ti pourquoi muto akoyeba te ba programme nini akotala na TV muto akoyeba te ba programme nini akotala na internet muto akoyeba te ba programme nini akoyi kolanda heure nini fo azala connecté heure nini bana fo bazala connecté a perdre makambo ebele pe abungisi bana na tribune oyo si nalobela makambo ya bana na internet bana internet eye bana ebele ba baby tokopekisa mwa na internet te mais calculer temps pe surveiller ka yeba makambo nini azotala parce que na kati internet bana ebele bazwiki ndoki bana ebele ba baby bana ebele baokende felo bana ebele ba baby likolo internet. Alors na Apocalypse 3:15 tobandi na Apocalypse 3:15 balobi boye et Apocalypse plutôt 13 Apocalypse 13 13 à 18 Apocalypse 13 à 18 balobi funa bandango nanu na 11 pour vous comprendre bien. Puis Apocalypse 13, 11 à 18, balobi. Puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence et elle faisait de la terre et ses habitants adorer la première bête. Vous savez que l'Apocalypse, ce n'est pas n'importe qui a fait l'ango parce qu'ils ont des paroles révélées. Ils ont des révélations, mais si batami so font l'Apocalypse, il faut oser la mise à molimo, pe mato à molimo, pe otondi samana onction pour na et parola mi ankolo pour révéler ma batami. Balobi dans Apocalypse 13, 11 balobi, puis j'ai vu monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles d'un agneau. Deux bêtes qui avaient semblables, s'il y avait sur leurs cornes, deux cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlaient comme un dragon. Deux bêtes wana oyo, bazali bongo na nini, bazali bongo lokola agneau, mais bazolo lokola dragon, ezali ba faux enseignants. Ils allaient ba faux ba pasteur balobi boke ba lou ba koya ba se déguiser lokola ba nyo ba brebis ya douce mais na kati na bango baza ba tueur baza ba Jean 10 lobi na loba ki ngo que le loup est dans la bergerie akokota na liloba kimia ne sembo na nyoso mais na kati azo violer ba mama azo boma azo détruire azoloba na kimia bopesa mbongo to somba sala expliquer mais na kanza azozwa mbongo azotonga botel balobi bazali lokola meme mais bazali koloba lokola ba dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête. Bazo exerçait autorité à la première bête. L'autre la première bête était première bête au son de la Mikoloya en sa présence et elle faisait que la terre et ses habitants adoraient la première bête. Première bête, ezali dragon Lucifer, le dieu ancien. Sikoyo ayebi ke boyebi, batutu bayebi Satan, bayebi de dragon, abatami sikoyo. Akomi ko bimisa bekele munayi. Akomi ko bimisa makamne na laksamino lelo, bokotika la bokofongola mino bokamo bomona ngo peut-être boyeba raté. Nazolo bela sini ya bête na kati ya bilamba yali mais na kati pe ya ba jouer bana na biso yali
Ban ebele déjà ba recruter bango likolo ba jouer. Likolo à télévision, likolo internet. Diablo aza même na ba dessin animé. Diablo aza même na wapi à chaque côté partout oza envahi. Soko pekisite moi nano ni na ko kotala. Soko orienté te moi nano ni na ko sala biso tout oza perdu. Alors nazo ke no loba. Et saliete ba habitant ya terre ba komi ko adorer ye. Lelo ba habitant ya terre bazo adorer ba pasteur ebele. Botalaka TV bo mona photo a pasteur mona na sima c'est l'idolâtrie. Botala la TV pasteur azoya bako sala ba salele ba photo ba effigie ya na mwasi na ye c'est l'idolâtrie. Ba salele ba foulard ba t-shirt c'est de l'idolâtrie. Ngane na zabo e muto akola ta jamais t-shirt ba koma kombola komona ngobe photo na nga jamais de la vie. Ngana kufa pona batute. Moi je ne suis qu'un instrument. Naza nzambe te na kaka mosali o nzamba zoleka. Alors bokeno sala t-shirt bo memanga na chipoy bo sala bo epona nga pona ni. Alors bato nyonso tu oyo bozomo na pasteur basali les t-shirt pasteur azote ya sima photo na munene basali boy na boy bani ezali idolâtrie. Lelo bato ebele basi bakoti na kati ya idolâtrie bazoe bate. O mosali na nzambe bayambaki na double honneur. Yambaye na double honneur mais kosali les figite. Paul l'air bani basala ndenge ba pasola ki bilamba. Botanga na acte des apôtres ba pasola bilamba l'air bato bani ba glorifier bango. Mosali na nzambe azolinga ba glorifier. O azolinga ba komise nzambe. O azolinga ba kumise na mwasi na ye. Na ye na bato bazo kumise bazali banda ba déjà la kati ya monde de ténèbres. Bozara boyo azofinga bato. Bokoma so muto azo ba vérité azofongola bato. O azofinga likambo te bola tsanga étiquette na finga bato. Tata munene lokola nga o natanga ba classe o nyonso natanga na lekaka na TV na finga ngam na bana nazana ba koko nazana ba leki na ba kulutu kabaka ta ba leki ya chef ya famille mobimana nango oyo ya ba famille ya ba intellectuel nga mokonzi na bango na lekaka na ba services sociaux na ba lofinga bato. Après na mibengi pasteur tokotala ndenge osuka bo panzanga sango boloba nyonso bokoloba me nzambe na likolo ayebi bato mayele bayebi puis esi bayebi bino. Alors balobi boy la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges même jusqu'à faire descendre le feu du ciel sur la terre. Bino bato ke na l'église pour na ba miracle mikolo ya barobando sala ba prodige minene bakoyi ko bando kitsa moto zo uta likolo zo kita nzamba zawana te. Apocalypse ça se déjà. Alors et a fait de la terre et la vie des hommes et elle séduisait les habitants de la terre. Tout ça na époque période de séduction. Baroya na ba miracle baza prêt ba futa mbongo pour mutu a témoigner qui abikisi mutu. Baza prêt ba sala ba consensus kaka pour mutu a témoigner qui abikisi mutu. Mais baza prêt te ba lakisa bino bato ba yambi Yesu o ba koti na lola. Baza na bango te. Bango baza prêt ba futa mbongo ba futa lipo bolo bake yaza mutu a miracle. Ya sala ka miracle. Yaza mutu a nguya. Mais vanda na ye 2 minutes 3 minutes au mona ke satana kuma yombe. Tala batazo kumisa. Tala elobeli na ye. Tala ba versa zo pesa. O mona ke asa bunga nzela. Olia bunga nzela ye moko alibo ke bino nyonso. Tozo lobela ba jouer ya bana ba satan ba koti na kati. Alors balobi susu awa qui lui était donné d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image. Il dit aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Awa, dragon a sali système, yemo azan épée, azan déjà na blessure. Blessure ezanine. Blessure ezanine liloba nzambe ekoti. Bible le dit, d'ailleurs vous êtes sauvés en écoutant la parole. Vous êtes pire en écoutant la parole. Le fait que vous avez nzambe, ils ont affaibli misala nzambe ya Satan azoki. Mais à salinine,
ayebisi ba habitants de la terre basala image de la bête. Basala image de la bête pour basala nini nazo contrôler l'image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête puissent être tués. Balobi boy. Ye diabolo asali mayeli. Ye muta asali te mais atindi batu ya mabele basala image de la bête. Image de la bête n'est rien autre que la télévision. Et balobi ba animé image de la bête pote batu nyonso ba adorakango. Bien aimé lelo télévision ezali ennemi munene ya vie na biso na sa mokili. Image de la bête yango moni me bakomi kozwa banyama basala publicité na télévision po mukolo po bafame diable komona ezaka bafame azalaka mutu na ezali mutu ataba na se koto aza mutu mukolo akoloba bato bamona ngo normal po bomoni déjà ba publicité taba alobaka memba alobaka soso alobaka dragon alobaka lion alobaka alors mukolo wana bomona ngo normal batindi image de la bête sikoyo eye osala nini toujours contrôler toujours continuer image de la bête afin que l'image de la bête parla et qu'elle fit que tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête fussent tués. Et elle fit que tous, petits et grands, riches, pauvres, libres, esclaves, reçurent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne put acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est ici la sagesse que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Son nombre est 666. Balobi bapesi mwana muke mukolo avant somba. Il faut soit image de la bête ou na liboko ou na front. Bien aimé, na ba poche na biso toujours tambola na ba carte bancaire. Ba carte bancaire oyo ezali oyo eza ba carte bancaire ozomona ezali visa ozomona oyo eza carte bancaire lelo oke na magasin un peu partout osombi eza na ba barcode awa na sima barcode ezali image de la bête. Nous sommes dans ce monde mais nous vivons dans ce monde mais nous ne sommes pas de ce monde. Tala image de la bête bozomona oyo bakomi énergie mais sine oyo elaksi monstre démon bakomi pe monstre yango bato bazomela yango biloko nyonso tout eza na marché barcode yango barcode babengi yango barcode oyo eza na scatologie yo omela masanga oyo balobi énergie mais eza masanga eza monstre eza na badémon na kati eza na baformule démoniaque lere omeli yango ebanopeso ba effet oyo oyeba te. Image de la bête. Bana na biso nyonso na bandako baza nango. Tala basine. Basine satanique. Oyo ça représente le diable. Aza na TV, aza na bana na bilamba na ba pyjama bana na ba brosse à dents partout na banini. Tala basine, tala maboko na ye. Tala makambo azosala. C'est le diable. Basini omona ba Michael Jackson batutu basimba kisi ba président de la République bazanango izana bana na bino bozo tambola na bango image de la bête na kati ya ba joueur ban o eza chaussette à mwana chaussette eza à mwana na kati ya chaussette bozo mona bango na bazana ba tie ba photo na bango nyonso Spider-Man. Bino en français, c'est Spider-Man. L'araignée, c'est le diable. Au sommeli moi nazo kende, aza déjà enrôlé 666. Oyo, bana bakenda nango na classe pour na komela. Moi na maternelle déjà aza nango. Yango, le diable. Otieli mai, aoke nango nzoka, enrôlement déjà. Image de la bête eza na kati. Image de la bête en haut. Diable a rusé. Diable a tiré biloko yo surtout na internet na wap na ba jouer bana.
nzoka tozo envoûté bana na biso tozo baté eza ba jouer eza belé ba t-shirt ba drapeau ba senglé bana popi tout et tout toza nango bazo tekela biso yango mais eza envoûtement on a l'axibino kaka exemple boza nango belé na bandako image de la bête yango na kati ya bana Spider-Man araignée Satan a utilisé araignée Satan a utilisé kombe Satan a utilisé chauve-souris Satan a utilisé ligorodo Satan a utilisé nyoka tala oyo basini yango et puis tala awa na kati omona araignée yango photo na kati na motema ne awa c'est l'araignée na motema bozomona yango araignée na kati tala yango sikoyo babiloko bazoteka yango yo kosomba ba oyo na kolakisa bino basini oyo na kolakisa bino mokolo na kolobela na kati ya bilamba 666 dans les habits yango ozomona bana mingi bakomi impoli bana mingi bazobanga su mikolo te bana mingi balingi su losambo te ou balingi losambo me na baeglise neti ya bapaster lokola biso boyo toza na nguya bakolinga te bango bakolinga kokende pa bapaster oyo omona ye mpe parfois asimba bakisi omona mpe azobota bana bizengi mpo baza ndenge wana omona paster bozokamwa kaka azalaki na eloko te azobonga komi na bambongo makambo ebelebele diable apesi ye mbongo ye abonga en retour ye ateka baame na bino na ya bana na bino bana balingi kokende losambo te ou be balingi kokende kaka epa bafaux serviteur c'est-à-dire baza déjà na monde satanique baboti boyekola basigne bosambelaka soko sombi eloko nyonso kosomba meme akolia purifia kango na makila ma yesu avon pesa bana tala oyo okosomba ngo nasombaki lelo mpo nayebiki na oteya bino facture yango nasombi yo sombi oye nango na ndako soko osambeli te opesi mwana eanvute mwana omona mwana akomi lokola robot omona mwana aza impoli omona mwana akomi mutu makasi mwana mosusu omona azomata ti likolo akokweya akomata na escalier apumbwe mpo spider oyo asotaka dans le vide oyo aza démon tala basine satanique lelo oyo ekomi marque moko ezotekama partout eza na bapinjama ezali bongo na barobe de nuit ezali bongo na bana popi ezali bongo na badanki na wapi mpe partout ti na bachaussette na laksi bino ti na gobelet ya mwana ya komela ya classe mwana aza na maternelle déjà envoûté ye le bopesi eloko oyo yo ozomona yango salino eloko te opesi ye eza dessin ya bien mais eza envoûtement bobima signe 666 na nzoto ya mwana diable aza déjà na kati ya mokili diable aza déjà na se awa diable azorode tout autour na biso totalaka bana badessin anime nini bazotala totalaka bana basite nini ya internet bakotaka totalaka bana makambo nini balingi bana bazotambola ndenge nini parce que diable akiti aya na kanda aye mpona kodétruire mpo temps na ye eza moke bien aimé toza envahi diable aza partout même bilamba tozolata biloko tozolia biloko ebele tozoliaka nayebisaka bato eloko nyonso yo ozosomba sambela mpona mikolo uti oleka na Facebook batiele biso ndenge nini bachinois bakomi kosala corned-beef na bibembe nakoconseille ma bato bachinois corned-beef oyo ezouti mpa bachinois koliaka te nakopesa ma conseil ate eza moins cher e nakopesa bino conseil bokenda koliaka na bashop nani barestaurant bachinois te même bamcdonald wana bomemaka bana te eza baplace moko diabolique eza baplace moko milimo mabe makasi ezotambola kuna or soki oyebi te oke na mwana oanvute mwana uso oke na mwana avant ozwa quoi que ce soit belela makila ma yesu likolo nango parce que bana na biso baza bana awa bana culture mosusu biso na bango toya ndenge monte bien aimé diable ase akiti diable akoti na elamba diable akoti na bakiti diable akoti na télévision tala télévision ya poto à partir ya 22h bokoki kotala susu tvt na babokilo publicité na rouge à lèvres fu moto alonga bilamba publicité nyonso tu bakomolekisa na bapd donc image ya bête c'est la télévision baanime yango ebanda
babenga biso na pédagogie to benga éducation diffuse. Mutu aza na éducation oyo azozwa na classe, oyo azozwa na éducation diffuse, oyo azozwa na nzela ba onde, radio, télé, internet, tout na éducation oyo azozwa na balabala. Yango mona bana mususu omoni na nzela ke oyiba eza faute ya parent mona wana te. Na ndako bateye ndenge mususu, na classe bateye ndenge mususu, mais na balabala ba camarade bateye ndenge mususu, na télévision pe bateye ndenge mususu. Lokola na télévision tozo maîtriser yango te, na ba net tozo maîtriser yango te, na ba services sociaux toyebi te bana ba sali ba mission totikaka bana bakota kota te parce que misusu eza ba démon. Eza na ba site mususu ofongoli ba peso kindoki. Bana boni ngai na kei ko bondela pona bango po bazwa kindoki na internet. Ba mama boni ba bengi ngai pona bana wana bazwa kindoki na internet. Bana kikota kota bisimba simba. Ba boti bana na biso bazali bana mike. Bana mike bazala na curiosité. Nga mwana na nga mobile azako beta na contrat Bolton na mwana nga ya mobile wa métis. Fala beta bale professionnel na contrat na rola sabino. Mais les rakei ba yebise fois signer contrat pe fois signer kota na formation. Ainga ko manambo ebela za grand joueur biso na famille surtout ba to beta bale makasi. Mais lokola à l'époque azaki na ba notion ya bonzamba outi Afrique aye pour lelo azama na kati ya perdition. La perdition zolanda atiki église et pas nanga akolanda pasteur moko aventurier o muto ba soloka. Nazolo ba mwana ngai. Pona suspendaki abotaki a monisco qui pas d'aza très fort aza muto ma bienté aza méchant à la côté mususu. Alandi un aventurier batamanche sabayebi. Mais tout ça na mboka loi to komo tcheka na prière. Mais l'air azaki na bonzambe akenda beta bale na nani na bolto ba bien signé. Aya yebisina papa ta makamba lobinga bi jamais. Malamu kutu otika no balango na kokotso na mamoteka baka ko beta subale te. Mais le loza grand joueur ba joueur rebelle na zebi makambo baloba. Ba mso ba beta bale na ya solo mais la plupart kuna ils a signé. Ko signé faut kota na monde satanique. Ya ngoni so ba chebi ba tiaka ba signe oyo muto a che. Nde ba Ronaldo ba toana nyo so ba tiaka. Bazo kumisa Satan, gloire à Satan. Nzambe na bango eza Satan. Ba fane eza na musique eza la wapi. Bien aimé, biso tozo pesa bino expérience ya bonzambe. Tango na lobi mama mwana nga na lobi yango po naza na esengote na lobi yango te soki po na lobi yango parce que étant que papa ezo sala passe parce que bana na bato na nzambe nyonso o basaka ya nzamba solo diable yaka ko perturber bana na bango. Po ebe sa réputation papa, po ebe sa futur à mwana wana. Et pourtant mwana na Kinshasa parce que na tika église à munene na Kinshasa. Bato bele ba yeba te na église à munene na masina bokende botuna ba yebisa bino église oyo nga na tika la masina chaque dimanche so bato ba miki za 200 personnes. Botuna bato ba na masina ba yebisa. Na implantable église un peu partout. Donc on a quelqu'un qui implanté na Paris ou bien non, na banda ko implanté partout. Ne bato bele ba yebite yango samedi o na hotel sabino misala na sala na vie pour bato bele bazo découvrir na kaboy. Ba ba nsondire na za aventurier fanfaron, soki mutu moko ameli bangi soki nini. Apocalypse c'est pas n'importe qui a ko fongola. Bible le dit ba faire animer image de la bête pour mokili mobimba et adorer en bana mikolo bana mikolo batata ba mama bango nyo surtout bazo adorer. Oyo papa mutako somba ayo pesa mwana. Les adoration à dire au Satan. Na télévision yo moko sombi télévision mais ovandi bona bana no ba ola sabino bolumbu bo mona on normal. Adoration à Satan. Diable azana kati ba jouer bana. Diable azana kati télévision. Diable a côté na ndako na so. Na ba drap de lit, na ba brosse à dents, na Pepsodent, na biloko kolia. Diable azotia ba marque na 666. Balobi okosomba te okoteka te sokoza na ngote. Mais ba oya nzambe ba kozala protéger. Ba oya za ba nzambe te ezali mawa mingi parce que il y aura les tremblements de dents. Les gens vont pleurer.
bokozika na moto parce que soki nzambe abimisi batei lokola biso baexplike bino makambo bapaster mosusu baekoko olobela bino te seke nzambe aa na susi asauve bino. Tala neti oyo nasombi yango après nakobwaka yango c'est de l'argent gâché mais nasombi yango mpo na nini lokola matériel didactique naya kotichi bino naya koteya bino natalisa bino parfois yo mona yango bana ya Spiderman nde bobenga na français avec l'araignée mais c'est le diable. Tango sombi yango ye na ona ndako bozosala adoration ya diable. Osombi gobelet oyo opesi mwana abikende omela yango mai amela gynécole osala eloko ya bien mais ozopesa mwana epai na ye pas diable c'est le Spiderman. Tala araignée mobimba yango ya monene araignée yango ya araignée yango araignée yango araignée eza na kati ya ba chaussette eza na kati ya ba t-shirt eza na ba singlet eza na nyonso tu basini oyo nyonso tu eza basini ya 666 yango zomona c'est le diable en personne mais tozosomba yango tozomona yango normal bato bakufa miso oyo nga naza prophète soki na kamwa kutu ntango ya banation esi eleka sikoyo toza na ntango ya grâce mais na ntango ya grâce tozokutana na baprophète de nation oyo bazanga message. Peut-être okoloba we nzambe atindi nga bikolo na bikolo na ocomprendre parce que oui toza na ntango akende oteya na bikolo wana ocomprendre bien aimé yango 666 na bandako na biso na bajeu ya bana na biso eza même na badessin animé ya bana mais eza déjà franc-maçon eza déjà envoûtelé bana bazotala yango omona mwana komi kindumba omona mwana komi mobulu mosusu akoti ba mari de nuit ekoti mosusu ba demo ekoti keba eloko ni mwana no azotala influence nini négatif omema na vie ya mwana biloko ya boye osomeli mwana oye nango namona yango bamisu eza na pyjama mwana alalaka nango pyjama ya moto ya boye ya Spiderman c'est le diable. Tala salitu na ye azopesa azokumisa demo eloko ya boye otie na ndako eosunga mwana te ezobebisa misala bana. Bien aimé, Bible elobi que diable azali na colère, diable azali déjà na bamir na biso, diable azali na bana na biso, biloko kolia, biloko nyonso tozosomba tobondela mpo nango toyekola totanga basigne neti oyo botuna moto nyonso tu daye bakomi na se ya monstre yango bakomi monstre mais tala basigne nde basali oyo tu eza basigne satanique ezali bien signe oyo yo ozomona oyo énergie mais eza satanique bokende na YouTube bobeta basigne masonique bomona basigne oyo mais yo lobi omeli lere yo omela yango bademo ekoti na kati na yo omona o mwana mobali alalaki akoviole serne na ndako o papa amelaki akokotela bana na chambre eza baesprit biloko bozosoma na bamarché biloko bozosoma na bamarché omeli bademo bakoti yo ekomi koguide yo osala makambo ntango tozoya na biloko oyo ezaka mpo nzambe abikisa bino. Nzambe batelaka nga tango nyonso bisika nyonso wana ekoya milimo mabe ekutana solo na moto na yo oloboko na Yesu oyo ebatela bakristo nyonso bakolandaka santinele tererere tika ete bana oyo ya biso molimo na nzambe ebatela bango. Nzambe batelaka biso tongo nyonso bisika nyonso ata toke kolia na barestaurant nzambe purifie bilia na makila na yo pererere molimo na nzambe oyo ebatela bana na biso baza na bango ba innocent ata bapesi bango kindoki na ekole
makilama Yesu ebatelaka bango nzambe na ngai nzambe batelaka nga otango nyonso bisika nyonso wana satana koya na barize na ye akutanga na zibami na se ya mapipi na yo loboko na nzambe ebatela bana nyonso tu ya bakretien loboko na nzambe ebatela bana nyonso tu oyo baboti na bango bayebi nzambe loboko na nzambe ebatela bana nyonso tu oyo basutenaka mosala ya sentinelle oyo basutenaka biso oyo batiaka biso na bapriere oyo bakontribuaka loboko na nzambe ekita evisite bango tobondeli bongo na kombo na Yesu Kristo. Journée malamu, merci. Ezalaki bon kola kolamuka eza petite bonne journée petit déjeuner à lelo tokumisi nzambe merci.